D'abord, ma propos mabunda à tenir compte du chef de l'État. Ma propos à tenir compte du chef de l'État. Donc, mon temps porter plainte à Zagité. Bamondi basana mayeri ko le kabiso. Batanga ko le kabiso. Suko kina ngamu na bangwana za yede docteur en droit, mais pas fuka mera kabila na kingakati. Hein? Ou bamunus bazaba meme. Soit disant les docteurs en droit en sciences commerciales mayeri za wapi. Bazofu kamera kabila zana titre académique ni niveau na ye ezali mwasi moko yokanano d'abord azoki ndoko tele bazo le baké institution d'abord le président a juré cet article tel mais il est à parvenir ko toucher président de la République ko ndoko le baké eloko wana na minute oyo soki basali bongo président zana qualité ya ko destituer et yoka d'abord a tuté à le bénin. On ne peut pas outrager madame première dame. Mais moi, je suis à Yungoï Kassanji. Dans le dossier, je suis attaqué le président de la République. On a attaqué le président de la République. On a attaqué le combattant qui est Gilles Boy. Tout ça, c'est mis en garde. Il y a un cas, la police, il faut la discipliner. Mais je suis à lobby. Et puis, on a quitté. A Tita Sali bêtise contre encore le président de la République. A lobby Makamuto a toujours manqué chef de l'État. Il y a un 5 président de la République. On a bolam aux autres salles na bolam. Bateau aux autres salles bolam balingi na yoti. Donc d'où il faut qu'on pense d'abord l'Assemblée nationale nationale y kendi. Lundi à Congo France, boy madame na kati ya tranche de sola ko etali masolo politique mboka Congo, boy madame vraiment bosé belé à kolanda biso. Bobeta ki c'était bobaki nanga mama Margot lukana nuyoka son botonga na bino mbale parce que lobby téléphone nanga comment qui décharger vis-à-vis à ba plainte oyo ba ndeko na FCC ba ko porter ba président parlementaire debout. Donc sola ne peut question d'actualité c'est belé. Kolala kolamuka to moni pe ba journaliste o to bengaka étrangère bali ko manquer mon konzamboka respect mingi à l'égard ya Sonia Roley to ko soit par rapport à pour parler à FCC cash na ba sous question pe ko za ebele na kata masola politique mboka Congo ya lelo. Bonjour Yokason. PDG. Bon na Ngolonzambe on évolue. Na Ngolonzambe zamba zo sala. Boni Yokason télé Yokason. Oui, Yokason télé to uti ko bimisa image lelo. Na logique, image ezali déjà 175.25 na Yokason TV et na radio ezali 95.6 na radio YouTube pe ezali. Donc voilà, tous évoluer pour tous voici comme message il y a base message il y a président de la République message il y a ba congolais ou ba kozana besoin ya koyoka Yokason mingi puisque son il faut beta tina banda nyonso en désordre. Voilà. Sans ébêter en désordre, président Chikito Mouchachino, Yokason Yeyo, Tokoka moi lobby, na ba etando ikena biso, to moni ba avocat ba kena parquet général ko porter bino plainte. Ba lobby boleki diffamation impossible. Ko finga do ba bibino eza sur actualité to komi ko kota tina ba vie privée. Bon, omoni ko so ba lobby ko finga. C'est terrible. Ba nani ba finga biso le kana mboko. C'est baloba balangue oyebi soki bato bazolinga provocation ya provoquer base bavandani omoni tozovandi na coalition ko être en coalition ce n'est pas ezali bombo te comment tokoki kozala na bato ya oyo mabe basali d'abord ba propos mabunda à tenir compte du chef de l'État ba propos à tenir compte du chef de l'État donc muto ko porter plainte à Zagité bamondi basana mayeri ko le kabiso batanga ko le kabiso. Suko kina ngamu na bangwana za yede docteur en droit mais pas fuka mera kabila na kingakati. Hein? Ou bamunus bazaba meme. Soit disant les docteurs en droit en sciences commerciales mayele za wapi. Bazo fuka mera kabila zana titre académique ni. On a banda na ibse kete batone bazo saka na président de la République. Baka no ko attaquer ba combattant qui déplace au Gilles Boy. Tout ça mettre ba mise en garde. Oya ko meka na police il faut la discipliner. Hein? Kolande loko ezali na tozana état de droit. C'est pas dit là vous allez faire la fini maintenant ma bonne na bilamba. Non mais tout le mocassin. Écoutez madame. Mais makambo mabunda lobia wa lobby et puis na mona quitté.
Atita sali bêtise contre encore le président de la République. À lobby makamuto a qu'on a toujours manqué chef de l'État. Il y a un 5 président de la République. On a bolamu aux salles na bolamu. Bateau aux salles bolamu balingi na yoti. Donc d'où il faut qu'on pense d'abord l'Assemblée nationale na Sénat yekendi. D'ailleurs na beto de solo ya haute trahison ta ambassade. Ta ambassade plan constitutionnel, c'est plan administratif, ce qui a zaté ezali premier vice-président du Sénat, au bazo benga Sami Badibang. Mais quand on a accueilli que ça la remise les plus actifs documents officiels où ils allaient pour engager Sénat, deuxième vice-président du Sénat, puisqu'il est du FCC. Vous pouvez imaginer cette histoire? Oh, constitutionnellement, ils allaient retourner à TI. Il y a ce cas ils allaient premier vice-président du Sénat. Ce que le document, oh, il y a bureau, il y a caché, il y a Sénat, après on a deuxième vice-président. Accueilli un ancien président il y a cour constitutionnelle pour appeler ces données qui est toujours président de la République le pouvoir le président de la République. Vous pouvez imaginer toujours dans la coalition. Donc ngai na lobby bon au moins tant que tu as temps tu as temps balingité maintenant j'ai changé tu as allé bisuma kamba ba ko surtout kabazo sila na bolok Shadari, Shadari wa mkwana au koloba Shadari bazana azuba bananya INC bafundi est-ce qu'il y a une sénat na PPRD ezaka bakabwana na mgoni yondi aux journalistes qui ndotal bazaka batu moko depuis mariage depuis babotama tout le Vital Kamerhe mon cofondateur ya nini ya PPRD ezanani c'est Vital Kamerhe ezaka Kamerhe mutu afonde PPRD c'est Kamerhe mutu asala Kabila c'est Kamerhe donc ya bazala mukolo moko te okomona mutu a PPRD akende kufika Kamerhe sala constat wana mutu moko ta ko attaquer ya PPRD attaquer INC bazala ka mariage depuis kala bazala ka batu moko likambo ya oba ko sala boy non biso toujours na contexte ya politique que na Congo il faut que respecter l'institution président de la République à l'époque ils avaient c'était un président bolo OK pe ba betio ba musuba to bungisa batu bakufa mais bino bozulo konjoyo 37 ans le bovai DPS evandi yokason démocratie o eza le quoi slogan premier slogan IDPS ndenge ni bino bolingi démocratie te mokonza moka ba critiquer abina nzambe te bo critiquer nga sikoyo bino kaka moke kaka critique ba ko critiquer na batu ko boliase mais eza institution te ensemble ça les institutions c'est une institution. C'est une institution, il faut respecter le président de la République, c'est l'institution numéro 1. Où est-ce le bon fonctionnement? Il y a une cérémonie officielle, mais tout comme on a gouverneur de la ville Azate, tout comme on a Bengi, premier ministre Azate. Mais les amis. Non, Bayebi. Bayebi que ceux qui quittent la base, population belé là. Ah, t'as la miibi. Un bazo banga ko belé là banga miibi. Puisque Bayebi bato batika moko parterre, madame. Tu sais, dirigeant du Bogatin. Biso il est plus sobre dirigeant na mboka te puisque tout le baki bato bazolo ba le Félix Azali boy. Non, mboki zalaki par terre. Tozo uta libulu mulai depuis Mobutu. Libulu. Qu'est-ce que Kabila a fait dans ce pays? Puisque Mobutu peut-être tout le monde stade de martyr, tout le monde pont Marshall, tout le monde mais symbole de Kabila tika libiso. Triomphal. Ah, merci. Yo que na triomphal au monde triomphal. Atire triomphal. Mais ça m'a trop. Donc na ebisio que oyebi soki bato ya FCC bakomi kopousser biso tokende koloba biloko oyo ya ko puisque soki tokena bagarre même na maloba et moto moko koleka na biso na maloba za te donc toza na mbanga ya koloba ozo comprendre tona mbanga ya koloba Janine Mabunda kuyi kotele makosaka na komba président de la République te niveau na ye ezali mwasi moko yokana d'abord azokende kotele bazo le baké institution d'abord le président a juré cet article tel mais il est à parvenir ko toucher président de la République ko ndeko loba ko eloko wana na minute oyo soki basali bongo président za na qualité ya ko destituer et yoka d'abord à tuer à l'Ibénin on ne peut pas outrager madame première dame mais moi na moi so ya ngoi kasanji na dossier na ye attaquer président de la République attaquer président de la République à ingénieur moi l'équipe président de la République na mayele mayele ya bunzoba ya kisi mayele diplôme azana ya wol nani docteur na classe nini yo tuna Denis Kambai muta sale copa diplôme ba yebisa yo Denis Kambai muta yebi kete ayebi se makamba diplôme o ngoi kasa ya zolo
Non, bato wana lelo nazomona tweet ya Mabunda zolo banini, on ne peut pas, on n'a pas outragé la première dame. Vous comprenez? Est-ce que d'abord naïb sayo tokena makambo ya wo bazo benga ko ya FCC cash na cash ou azali coordinateur ya FCC ya cash ezali Jean-Marc Kabon na côté ya FCC ezali Némi azanani a mandaté mais tika Némi mandaté par Kabila ngawa Jean-Marc Kabon mandaté par Félix Sekechilongo parce que tant balongoli déjà Jean-Marc Kabon babengani nani c'est là vile babengani nani moi mboka basali le mais non c'est ce que j'étais avant que tu es égyptien yesika yo Macron malobi nini nani likambo égyptien yesika puisque l'autre même la Bible le dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez jamais. C'est pas là moi nous allons interpréter comme membre de l'élite des presse et communicateurs dans le but que les FCC que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez jamais. Entre autres Chadari, entre autres Obeminaku et consorts. Bon, vous comprenez Bangote, ils vont disparaître en bloc. Entre autres, Moïse Kassange, car radio Amoké. Donc, Batouana Baza, Balingi, Nabangu, Boka Oyote, Bangu Baza, on a beaucoup de choses. C'est quoi écarté moi, Boka Gistek Abouyana, moi, Boka comité. Nazo Yelayos. C'est quand on a côté son aïe à Panayo, puisque yo les gens ont battu un bel. Nazo Ninganalo, Natoka Tatouane Moké. Dossier, il y a FCC cash. Jean-Marc Kabunda dans l'Assemblée nationale. Bango bakei ba lobi Jean-Marc Alongwa. C'est là que bango li fati na ligne. Donc babete makamona bango. Yango moni conséquence, il faut basime yango. Balongo le Kabunda pona nini? Bale kisema malonda, bazo basé na kati ya seni, bale kisema makambo ebele ya ko destituer président de la République. Complice ba yebaki te nzamba ya Congo yebaki. Le président ya cour constitutionnelle ce cas a wate pour azu pression. Président cour constitutionnelle a eu pression ya liwa. Le président, je suis en danger, il faut quitter ma belle. Ndé mona ki akomi libanda. Comme ni libanda bazo tamamba pour preuve moni tamamba sa déplacement tia ke na Holanda yi. Mais ba diaspora bazo zerayi, hein? Et puis dossier azana ngokuna ezali ya garde ya Katumbi. Ba fundié, ba lebi kete occasion le ya miyeli mbala moko, ba saisir ka opportunité. Voilà. Donc biso FCC Fachi alinga qui tout travailler ensemble. Même Cash même la Muka présent Tanagi le boko. Puisque le président a président parti politique a président la République a parti nyons tout ba congolais nyons a lobby boya tout travailler bango ba senga le boko on les a salité mais les lots siko ba comme on coalition oui bazali non président lobby la coalition va exister mais nous allons respecter la constitution et puis toujours que dans état de droit talande ba ko découvrir makama bambongo ba ko découvrir montu oh bazo ben ministre ancien ministre des finances a détourné bon 100 millions de dollars. 100 millions. 100 millions de dollars. Bon, côté depuis 2015, la société bon, fouti le col avance, il y a pas année. Il faut que taxe c'était. Mais bon, côté la trésor public et côté la poche FCC, PPRD. Voilà bateau bâti valeur. Puis c'est autant de la coalition, mais autant de la milité, autant de la bateau en athée. Fachi a constaté que ceux qui vont sur le Kabila Zongi, Makambo va sur le naïf échanger. Donc inutile, il y a pour continuer à battre. Donc c'est pour cela que tout ça idéologie à changement. Tout ça idéologie à les peuples d'abord. Tout ça on a pour faire plaisir la battuti. Tout ça on a pour tout ça qui mandat mon peuple là mon bonheur. Il y a Fachi, à mon bonheur, Makamo Fachi a ça là, pour pas voter encore pour la deuxième fois. Voilà où Makamo Tozana. Tout le monde a futilité à Biloko, puisque ceux qui Tozagi battu, il y a les lots Tozaboy, mais les héros n'ont pas dans mon dos. Mais au retour, on a vu que les héros n'ont pas dans mon dos. Bien révolvé. Pour un île, puisque Pépé de Bassali Biloko, au moins le petit mot à Zaliwana, Bobazo Ben Chaleur. Il n'a rien à sa soldat téninité, puisqu'il est membre du PPRD, à sa formation à éviter. Je comprends. Il faut tout ça, mais les héros sont armes, mais na salle formation militaire. Vous comprenez? Tous les bateaux on a toujours respecter Congolais à vivre calme, à l'aise, à poser. Il y a toujours ce Congo nouveau. Aux autres fatigues dictature et démocratie. Démocratie tout bien sûr. Est-ce que bateau tous en bango respecter la constitution?
puisque bango bazo condamner le fachi na moni ba tout pour porter plainte ba kena ba juge moko soki moko wa zaki candidat soki ndiko mona nani awa akiko porter fachi plainte alebi ba juge a nommé ba juge à cour constitutionnelle a violé la constitution. Maintenant je vais leur dire ceci. Kabila tango anomaki le Zolo Bangi. Ils ont même contexte, le Zolo Bangi a changé. C'est le plan constitutionnel, les garants de bon fonctionnement. Et magistrat suprême, c'est Fachi. Il est temps que comment était fonctionnement, il y a la justice côté les autres bien été. Quant à lui de se prendre en charge, les hommes vont pas comprendre il était. Donc batouana ils allaient les sommes bazana les allaient les mususu mutalali à la moki biloko essuyer na moto à bimisi biloko donc biso toujours continuer calmement, lentement, sûrement pour tout réaliser ou toujours benga les peuples d'abord. Tozonga makambo ya mbuka avec mukuna yokason tomona avec ayaka ba parlement de ba betelier maboko alobinga na yena makambo na yeko bundela mboka mbuka avec mukuna toyoki ete depuis procès na ba TG ya Kalamu eboyaki kokopesa mbuka bimisa mbuka avec mukuna mais toki dossier comme na TG Gombe Mimi Chibola oyo azali plaignante oyo akomi moto ambongo akomi kosaka na mbongo abi aza femme d'affaires azape moto atangaka mibeko tomoni candidat malheureux Théodore Mwamba soki Théodore Ngoyi ako défendre Mimi Chibola ako yoka ta sonité Théodore yawana moto asaki sur point de presse alebe bakanga président mais ça ma watro oui classe bien même niveau titre académique na Congo ezama ouais c'est grave. Il y a des docteurs mais na évité classe en gros il y a wapi. Quand il dit il y a un professeur mais azo il l'analyse à qui soutenir mutu ou azali le lokota. Oui. Oui moi mimi bakangie. Oui bakangie. Batika na nani? Batika pa nani? Maître Jimmy Ngala sa batiki. Batika na maboko na. Non. L'équipe na Molière et pas papa Molière. Mais nazo ibisalos. Bakangi mwana mwasi wana pona ni dossier na kati ya procès ya ju téléphone azo filmer procès oh c'est interdit tant que procès allait continuer évoluer ou ko filmer té mais ya ju téléphone soka changa na jeep soka chaki wapi soka chaki na tolo mais ba mon image atindiri so bande ko FCC oyebi mboko soka ko filmingi omoni biso soki lelo tozali totali mboko ko fiboyi les membres FCC n'a pas perdu. Bazan les sommes moko baki ko apprendre le peuple congolais té. Mais nazo mon fatia lobito travailler ensemble. Il faut se pousser fatia comme dictateur. Mais ba vanda kan dictateur et comment na ba acte. Acte ezali que batu FCC bazo pousser toujours fatia a comme très fort. Comment bino boza bosali mbeba. Likama moko ne pina ko ya pe likabo ya mwana mwasi ya nani poto kende to kende mang likama mwana mwasi akamwe ka sanjo wake ko finga mama akeko finga mama mama Denise est-ce que mama Denise azali membre ya famille ya Gabriel Mokia azali moto parti politique na ye to kende siko likabo dikolo to bayebani baza ba camarade o dossier bande soki 2000 combien 2015 Moi quand j'arrive na sombane dossier ya nani Gabriel Moki azaki na boloko monsieur nani moi quand a profita tant azaki na boloko bayeba bazili pango na akoti abandi kotonga atonga na piscine lupango sana wetu uzoke kotomba na piscine kenga inde poske na zali perdre te o iza pouvoir ya ngai te il faut on yoka déjà que bazolo ba kengo quand j'aza muluba mais Azamoulo peut-être maquiller les aïeux rwandais hein. Je te vous dis puisque ils allaient lire comportement ils allaient comme mon la kissa congolais azala kana mawa congolais azana bolingo congolais zo je suis c'est sûr que ce comme mon comme makasi bongo peut-être asimi bakisi les amoto moko asimi bakisi azomona siko azo quel congolais mawate voilà anokuri bakasa combien au niveau ya Bujimai Niba ici est par terre bato baza connaître 120 mois non payé. Nazo biso miba ozo ka miba diamant ezo bima. Le mwana mwasi wana avangi na yazo bake papa za millionnaire ya muyibi azimbonga banque ya richesse ya Congo akomi ko sala comparaison na première dame. Donc dossier na yezali ke mwana mwasi wana balo ngoli milité akene boloko azo mérité dame qualité na ye d'abord tala boté na ye mwana azana malédiction mwana mwasi wana. Et malédiction na ye zali que oyoki déjà vidéo ce n'est pas ngai yoka son omoni vidéo ki bazaki na papa na ye soki bazaki na chambre soki bazaki na couloir to yebite
Comprenez mon émotion. Donc, Batouana, Bisso, moi, moi, si je se comporter, je la première dame, d'abord, tu as la première dame. Ce que tu as dit, beauté naturelle. Avant que tu aies comme la présidence, tu as dit beauté naturelle. Parce que moi, c'est qui toque. Après, tu as dit, il y a des gens qui ont 35 mais maman Denise a 50 quelques déjà. Mais tu as la beauté vendue. Parce que ce que tu as dit, il y a 31 ans. Oui, c'est bien, la beauté vendue, mais à Cuba. Donc mawatro tokende tozonga balobi bientôt là na mois septembre remaniement eza kosalama na gouvernement tomoni mwana mboka ex première dame maman Olive aki kotala Caleb Mutondo o anyokola ba combattant tomoni aki kotala Sukutunda Kasende o amankaki mokonzi mboka respect bato balobi likambo balobi juste ezala risque ezali te puisque ezali makambo ya famille est-ce que ce n'est pas interdit madame omoni eza ba non, d'abord, je prends d'abord pour soutenir la première dame. La première dame a sali, Olive a zéla, ceux qui battent Bakofi, Barcis Bakofi, Ndari Abimisi Pembo et Béli. Je pense peut-être à créer structure Moko Yakokun de Bibem. Association Maman Olive, Kunda Bibem. Vous comprenez? Comme on a Mouyangoan. Mais tant que Maman Denise Ayi a créé structure Moko à lobby, Barcis, Dion Congo, n'a pas une carte d'assurance. Carte d'assurance tant aux okende ezala famille na yo mwana na yo boyibo azobela au présenter kaka maladie ezala ya corona ezala ya nani ofele ezala pulu ofele voilà première dame ou moto batuzana bango besoin na Congo ezate que motozo zere moto akufa okende kosala ba visite voilà bato tozo linga to valoriser na mboka na biso to soutenir bato ndengwana idée ya soutenir moto azana vivant cause de moto akufa te akene ko soutenir comme nani Kaleve akene ko soutenir Tunda Kasende za imam na bango puisque Tunda sala carrière omoni alobaki yemei un ministre en fonction paye la justice au parvenir ko lobaki que yemei ya pesinga ya lobi ke ko bangate yemei aya ko zangela musalasi sikwa azo tinda na mwa cinéma mwa sa lobi nani kende pa yemei aya ko chelo mai donc voilà. Comportement, il faut que se comporter. Même ils ne savaient pas que tout un état de droit. À mon était, une injection à Kingakati pour maintenir toujours dans le mais Azaki a regretté de comment il faisait. Ngungesuye en désordre. Biloko libanda. Oh, c'est là. Oh, quand j'étais dans les affaires, ah, libanda dit. Libanda. Ayo qui sont. Quand on a dit, non, on a déjà fait. C'est la justice. Tu vas faire comment? Tu vas comment ça la souka? Yo kaso tomoni Sonia Rolé yo azape mopandi sango mboka ngele kuna na diaspora a tweeté lobby était justice belge bako linga bas poursuivre mon compte mboka fait ce qui de Chilombo pour na affaire ya faux diplôme to comprendre raté. Olanda biloko wana tweet ezaka ndengwana. Soko kesi ko pas Sonia voulait appeler secrétaire one faux débat. Faux débat. Et ça, quand on Belge, on est dans le donc faux débat. Fatia kola kuna. Il faut pas que Belge tant que Fatia le bagage à déposer. Il faut pas que ce dossier on a kala. Pourquoi maintenant? Et ça faux débat. Donc on n'a pas besoin de cette information puisque Kabila Kambimbo yo diplôme mon côté. Ni à l'université, ni même na éviter même la école primaire les place ni. Donc ils ont bilo côté que baka no ba président est intellectuel tant que le français na les français moko ilambama et belle paix les français étaient pas ils habitaient ba ils ont kitoko et bien raffiné et puis tant que le bango ezali ko tanga te ozo kalisa montazo beta discours pendant 2 heures de temps avant de cabo azo beta yo pe mega na mettre mémoriser ou comprendre ils ont bongo fachi docteur azali mwana ya tout premier docteur en droit il ne pouvait pas rester au sang de sabana naï donc ça c'est injurier mémoire ya Tshisekedi mon besika zali donc c'est faux débat biloko wana ezali baloba te nous on continue très en marche souci na biso ezali ke peuple azana posa nini yebisanga yi makamani ezo sala na yebisaka te na minute bafungoli bazela ya nini zela ya yo tozo benga ya université zela ya Kikwit we kaboli Kikwit awa ya biso ya na Ngaba na lemba ba ekokende ti na bandali tokozwa nzela ya nani oyo ngambo awa na Kingabwa o bazobenga soki elengesa ekokende ti aéroport de aéroport jusqu'à gare centrale voilà biloko ezali déjà nzela ezo ebandi
et lungo wana tokei na nzela ya matete kisenso ça fait depuis 1960 bakoko bazali wana baye donc nzela esala mate mais faci akoti aye na béton donc biloko ko rêver ko sala ndenge nini o comprendre que ministre premier ministre akei ko découvrir ba tracteur basumba nango sika mais moteur ezate tala FCC ozoyoka mama mutema ya ténèbres bapiye tina ba moteur baki ko chamba sali ba hors-bord basali mona ba tracteur voilà eza mawatro Congo tout ça sénateur américain bako saluer ndenge ba condamner Vital Kamerhe bako senga pe ba poursuivre ba membre ba ancien membre ya FCC le quoi ba cité la combo Albert Yuma ba poursuivre bango si ba sénateur on veut bara le quoi ba sénateur ya biso ya Congo le quoi André Kimbuta différence ezali aussi nous pas ça sénatrice non Wana est une grande puissance hein, oui vous comprenez maintenant Francine Muyumba fundi tamamamba est-ce que balandeli yango ba sénateur oya biso balandeli yango balongoli balebi poursuivre tamamamba te mais soki et puis na yebisio oyebi tamamamba dossier azana ngo ya pièce contre pièce oyebi dossier wana den omoni mwana moko boye bakokani te na Facebook omoni mwana moko aza ya mwasi mazana libanzi omona yede donc batu sénateur c'est niveau ya ba sénateur américain baza batu niveau ya pays décideur du monde bazana ko peser puisque bazo sala démocratie nde kuna bango bazali na bazana loi bazo lo bape basoki balobi président a exécuté et ça ba o ya biso wate bazali awa ba le pesi proposition que balongola tamamba bango ba ba rejetango. Et ça, bon, ceux qui même le président de la République, où il y a Trump, ceux qui ont salaire, mais oh yo wana, oh ya bisoa, balanda kande musolo. Les Américains, bazakana makamo influence à bon côté. Tant que bamona ba féliciter, ba lebi kete pour un effort ya fachi de soutenir yé puisque état de droit yé proche na yé makila o ya zoko ya proche na yé directeur de cabinet il est aux arrêts puisque à ça qui détournement. Et aujourd'hui, au Koyo a déjà révélation, babimisi et pas Jamal. Jamal a dit qu'il avait touché seulement 30% et 3%. 3%, cela veut dire 2 100 000 $, sur 57 millions. Nyonso Vitale Kamerhe Wakaningini. Nazolo Baboy. Prière sans repentance et sans effet. Je te dis, il faut à tout bilan. À tout bilan publiquement, tu peux prendre des ambagoyoka. Ceux qui ont ça les prières, il y a des gens qui ont des gens qui ont makelele, on makelele à Wenze, on makelele à Wenze. Prière, ils ont maman. Est-ce que d'abord, baye bisayo. Aussi au monde, moi, si on a le but qui a salaki commerce, commerce, on a bandit depuis quand? Quand 2019. Avec la salaki immobilière, azoto gandaku, azoto mandaku, azotonga, puis azotek. Abandaki depuis quand? Quand 2019. Puisque 2019 mariage, au sommet de mariage, il y a 800 millions de $. Et 800 millions de $. 800 millions. Il y a mon Albert lui, mais ça a 1 milliard. Vous comprenez. Mais oh yo, et pas maman de nani, moi na nani, il y a le but, nous avons compte à franc, nous avons franc CFA, nous avons héros, nous avons nani, immeuble, j'ai fait les affaires. Ah, c'est ça l'affaire. Batali ba suite boy, zokandin ba témoigner ezali ba chef du quartier. Na date ba sobi, les gens na ici mo sobi. Ba chef du quartier puis document officiel, communication. Preuve ezali hein, Vital Kamerhe zel. Petit o ya pepere de type wana nani o akendaki po asenga de susu na document na ba konena ki 18 ans ya pepere de comme ezali awa. Ari magie. Akendaki croyant que la peine naie ou condamné que 18 mois mais à regretter babakisi est comme 24 mois donc Kamerhe a risqué puisque date naie bazongi le 18 septembre le 18 septembre Kamerhe a risqué à ça la fois 20 fois de 40 na évité amida kosa ovanda biso ko défi sambon yo kana d'abord donc ce que défi président bongo. Cela veut dire, est-ce que tu as un déficit? Donc, un déficit qui est baillé, mais oui, donc un déficit qui est comme un pouvoir, tu es banayo, bon à l'État.
oyebi fachi soka zaki mutaba nani luyenge lokola ba président mususu mais biso yi depese pour inventer ya liboma hein nazo yebisa yo biso yi depese pour puisque biso toza bato front à chaque heure chaque instant mais toza na kimia tozo yeba que biso toza pouvoir ya motuté toza pouvoir ya le peuple d'abord et ça idéologie otoye nango ya sikana Congo yango mone ba pesi fachi ko le Mandela fachi azana idée ko le Nelson Mandela puisque ameki kwerenir même ba conflit ça qui na monde Poutine na ba américain parce que ko fachi asali à réconcilier bango donc fachi azali envoyé de Dieu ba ko critiquer na ba critiquer mais les lona lobby mandat ou ba pesi yango ezanzamba Zamba lobby depuis na joué pesi information na site aussi na yebisa que awa to constater bon avant qu'une élection il faut recenser ba congolais recensement oui na joué c'est OK tombé que na 2023 que recensement ici là on peut aller mais c'est OK continuer et va empêcher c'est la constitution non ce n'est pas Fachi qui va glisser c'est la constitution article 70 alinéa 2 qui stipule les présidents restent en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux chefs de l'État et lui-même en 2055. Oboy Olongo. Soko boy toko benga Lambert Mende Hamboshila. Aya pour interpréter. Donc Fachi beto zawana makamweza elengi kitoko. Tika to vanda puisque Fachi azana événement ibeli ya kosala na mboka na biso. Peut-être te fêter officiellement 60 ans d'indépendance, te fêter bien té. Donc et puis on doit identifier tout le monde. Après l'identification, on doit afficher. Et puis, il y a une élection municipale. Puisque tout, glissement et librement. Et puis, on doit recenser les premiers habitants. Ce sont des pygmées. Les pygmées, on ne peut pas voter. Donc, si on roule, il faut tout le monde Zamba partout. Tout particulier, donc, Fachi béton. Zamba Batrevino, tous les mêmes mouvements, Fachi, Zamba Pambola, puisque. Tozali na président moko ya bolingo tozana président moko alingo travailler mais sauf bandoki bazoya na ba kal ba kolonga te na nzambe ne to kolonga nzamba ba telebino merci beaucoup Nelson Congo France kwa les aki moi mboka yokason ba biete via moto hein a défi bureau te ya Roger Luma oh bureau n'est chez lui chez moi chez lui. Donc, il y a vraiment PDG, il faut ça, la raison bongo. Il y a raté ce $, président, il fini ministre, moi, $100, il faut créer la paix. Tu peux en tout cas, merci maman. On a pas de diaspora, au City Karaoka santé, au Sungakae, le chaîne P commis. Et ben le quoi radio P commis fréquence P commis. En tout cas, merci beaucoup en partant d'Idi Pumba. Merci à Christian Touré Kenzo, merci à Olivier Vicou, merci à Gisèle Tatimer double moté ma panju winner. Papi Batia Deonom Nisanga, Papi Patrick Chasachibas, Papi Maïbelanga, Empire Basket, c'est les Dibois, Papa Social, Papa Naeden. Pourquoi pas à présent chez Kito Mouchachino, Ngame Tokten Balasima. Ciao. Congo France Ekara Molai France.com site ya Solo Masolo Danger Masolo Kitoko Congo France.com